Mbote bino balandi na biso nyonso bisika bozwami na ngonga oyo nayibike boza ebele bozolanda biso na bandako na bino na ba bureau na bino na ba mituka na mokili mobimba biso bayito pusani liboso na bino toza baumbu na bino tobengami na kombo ya Révérend Pasteur Marcel Mpunga, moko ya ba pasteur ya grande communauté, centre d'évangélisation charismatique, sec en cycle, précisément toza awa na Kisasa, nde bisika tozo evre ministère na biso. Tokolobela likolo ya mama na likambo moko ya kitoko makasi, oyo to titré seulement le mariage. Tolobi le mariage. Tokolobela likolo ya mariage na balolenge na yango nyonso. Toponi sujet oyo parce que to vérifier parmi makambo ebele na mokili en tant que basali na Nzambe. Tomoni ke sujet oyo ezana ba richesse ebele na kati na yango. Sujet oyo ezana secret makasi na kati na yango. Oyo ebele ba yebite, oyo batu nyonso ya bwanya ba yebite, ata diable a yebi secret oyo te. Alors to poussane liboso na bino poto partager sur le mariage na balolenge na yango nyonso. De sorte que toko kana kosungana conformément richesse oyo Nzambe atia na kati na biso, conformément ba révélation oyo Nzambe apesi biso likolo ya mama na likambo oyo mariage. Mariage oyo tozolobela Nzambe ye moko nde mutu afandisaki libala. Nde mutu atiaki libala. Alors, malgré toko kenda na gauche, toko kenda na droite, mais base na biso ekozala vraiment le saintes écritures. Toko sala yango po to kweyisa ya diable, mais to tombola ya Nzambe. Mariage ezana esika ebandaki, mariage ezana batu oyo babandaki yango, et puis biso nyonso na ngonga oyo toye tokutaki likambo oyo. Soki tokoki kozonga na kati ya Bible, na Genèse chapitre 1, verset 27, Nzambe azoloba kuna ke asalaki mutu. Aye a créé mutu na lolenge na ye, c'était Adam. Aye ko créé Adam na Ève po bazala ensemble, basala libala. Mais si nous pouvons entrer en profondeur un tout petit peu sur ces deux personnages de la Bible, bisika oyo api tozo tirer leçon oyo ya libala, tokomona tout d'abord que Nzambe akeli bango ba se retrouver déjà mikolo. Ba se retrouver déjà mikolo. Bazwa ki temps. Yako yebana nou tout d'abord oyo ezalaki libala te. Bazalaki na référence ya libala te, mais Nzambe a créé bango déjà mikolo. Ils se retrouvent maintenant ensemble pona kosala oyo e bengani libala. Mais pona tina ya biso batu ya mikolo oyo, nous avons quand même une référence. Ya vie ya batu oyo Nzambe kelaki liboso, c'était Adam et Ève. Ba oyo basalaki libala. Mais biso toza na référence na bango à partir ya bomwana na biso. Alors c'est ainsi que tokolobela nanu tout d'abord ba point kobanda nanu na naissance na biso bana mike. Toko koma na niveau oyo wapi tokolobela lisusu sur fiançailles. Na ba kokoso nyonso oyo ezalaka na kati ya fiançailles. Ba kokoso nyonso ezalaka utamele na mbotama na biso era tozo botama, parce qu'il y a déjà la vision à partir de notre enfance, il y a mariage.
ba difficulté nyonso tokoki na kokutana na yango toko partager par rapport à ya otozanango na oyope ozanango. Nous sommes vraiment ouverts. Toko pesa yo numéro, toko pesa yo place adresse à l'église ezali. Nous allons vraiment partager sans difficulté. Alors, toko comme pena point mususu ya oyo etali mariage. Naïbi que c'est un sujet qui renferme beaucoup de choses. Mais atako makambo oyo tozo benga ya tabou. Mais avec notre numéro que nous allons vous donner, nous allons partager vraiment de tout sauf rien, sans cacher quelque chose. Parce que oyo etali mariage, ezana ba problème ebele na kati na yango na moi ya lelo. Ezana bato ba se retrouver déjà na mariage. Il se pose autant de questions. Oyo nazo bika eza mariage ou bien eza mariage té. Alors c'est ainsi que avant ya kokoma na point oyo tolobaki que tokolobele sur fiançailles. À partir ya fiançailles tokoyeba nani oyo tokokota na ye na libala, nani oyo nakoki kondima pona bala. Batu nyonso balongo bani na kokota na ba mariage selon échelon oyo esengelité. Ba kokoso ezoya c'est parce que tozo kota na mariage peut-être nga nazana deuxième escalier mais na kei na côté na mariage na mutu ya sixième escalier. Et kopesa vraiment kokoso makasi. Libala ekosalema te. C'est ainsi que tozo bika lelo ba divorce, tokolobela sur divorce, tokolobela sur ba élément oyo zo tungisa libala, oyo zo zangisa batu kimia na kati ya libala, oyo zo pesa batu esengo te na kati ya libala. Comme nous venons de vous dire qu'il y a un plus grand secret oyo nzambe atiaki na kati ya libala. Secret wana na lobi ke ata diable ayebi yango te et puis akoki kosalela yango te. Diable lokola ayebi kosala makambo nyonso, azo imite nzambe na makambo nyonso oyo nzambe asali. Mais il y a deux grandes choses oyo diable abundi akoki ko imite yango te. Et loko ya liboso oyo diable koko imite te. Eza era nzambe atiaki Adam na Eve. Raison ya liboso c'était pour bazala ensemble. Inyo na bango oyo ezo sangisama na base ya mobeko moko oyo tozo benga bolingo, l'amour. Diable peut imiter tout. Diable peut faire tout. Diable peut créer tout. Diable peut détruire tout. Mais le premier élément que le diable ne peut pas faire, c'est l'amour. Chez le diable, il n'y a pas l'amour. Chez les hommes de ce monde, il n'y a pas l'amour. Dans le monde, il n'y a que la méchanceté, il n'y a que la haine, il n'y a que la destruction, et y compris aussi même la mort. Mais Dieu, où il a institué le mariage, base fondamentale, c'est l'amour. Nous allons vraiment nous entraider sur ces points, en long et en large, pour que nous arrivions à vivre ce que Salomon a dit dans la parole, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le deuxième élément, c'est la reproduction. Quand Dieu a mis l'homme et la femme ensemble, c'est pour la reproduction. J'ai dit, diable peut faire tout, il ne peut pas vraiment imiter l'amour. Et le deuxième élément, c'est la reproduction. Diable peut faire tout. Diable peut faire tout. Diable peut créer tout. Mais diable ne peut pas reproduire l'homme selon Dieu. L'homme selon l'image de Dieu. L'homme selon la volonté de Dieu. L'homme selon ressemblance et ensemble. Diable ne peut pas vraiment reproduire comme ça. Nous sommes en train de voir ba théâtre oyo bato ya mayele baza na kati ya kosala.
bazo sangisa semence ya mobali, bazo zoa na ya mwasi, batie na ba machine pour babimisa mutu. Mais au finish, ils ne arrivent pas vraiment au top, là où Dieu nous a amenés. Alors, c'est ainsi que le diable a réussir makambo nyonso yo mibalete, azobundisa mabala makasi. Azobundisa libala makasi. Libala kimia ezate. Diable azolinga te mutu apona molinga mina ye oyo akoki komema ye mosika. Alors, nous allons parler de ces histoires et nous allons aussi nous aider sur ces points. Par rapport à makambo bozo bika na banda ko na bino, par rapport à makambo oyo tozo yoka, par rapport à makambo oyo tozo mona. Le mariage en soi est ensemble ya bato mibale, mwasi na mobali. Mais ce qui au moni diable azo contourner pensée ya nzambe. Diable lelo akomi kosangisa mibale na mibali, mwasi na mwasi. Alors, ce qui totali idée ya nzambe pour le mariage na union ya mobali na mobali bako reproduire eloko ata moko te. Ce qui totali union ya mwasi na mwasi, il n'y a pas moyen de reproduire quelque chose. Alors, oyi ezo salema ya bosangisi ya mwasi na mobali et d'autres même les soi-disant églises, je les appelle églises, qui parlent de ça que c'est le mariage, ils sont déjà dans les faussetés. Ils sont au service du diable. Nous allons démontrer noir sur blanc toutes ces histoires pour que la gloire revienne à l'Éternel Dieu. Et ils avancent encore très loin. Ils commencent encore aussi à bénir le mariage. Yabatuna banyama. Vraiment, ça c'est détruire la vision de Dieu. Diable est contre la volonté de Dieu. Diable ne peut pas acclamer Dieu. Diable ne peut pas servir Dieu. Diable est là pour détourner les gens de la volonté de Dieu, de la vision de Dieu. Pour mutu azala vraiment na esengote, mutu azala na kimia te. Mutu amona bolamo ya nzambe te. Makambo oyo bozo bika lelo parce que euti quelque part. Makambo oyo tozo bika parce que to sangoli yango quelque part. Mais ensemble avec vous et nous, au travers chaîne Oyo, tokobanda ko partager, tokobanda ko se entraider, tokobanda vraiment ko se soutenir, même dans des prières, pour qu'on arrive vraiment à se retrouver dans tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre couple, dans notre mariage, dans notre maison, pour la gloire de Dieu qui a institué le mariage, qui a fondé le mariage sur la base de l'amour et sur la base de la reproduction. Alors, c'est ça, un truc là comme introduction qu'on peut vous présenter, mais il y aura beaucoup de choses. Nous vous donnons notre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est 089 58 59 186. Nous sommes vraiment opérationnels 24 heures sur 24. À partir de là, vous pouvez encore même nous localiser sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous localiser sur notre chaîne qui est là, YouTube. C'est pour la gloire de l'Éternel. C'est seulement Pasteur Marcel Punga. Pona lelo, tozo sukela awa. Ezalaki juste introduction. Bozui numéro na biso ya contact. Soki okuti biso na chaîne Oyote, okoko rejoindre biso na deuxième chaîne YouTube. Oyo tokomi kaka juste Pasteur Marcel Punga. Okoko rejoindre pe biso kuna. Téléphone na biso eza vraiment ouvert 24 heures sur 24. Nous nous sommes présentés très bien que nous sommes au service de Dieu. Un ministre établi, pasteur, toutes ces histoires, nous allons les parler avec notre soubassement, la Bible.
Et nous allons détruire la pensée du diable avec de prières, non avec autre chose. La prière sans mélange, la prière sans tâche. Et la parole de Dieu pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.